bande kota bino moko Kabila tikati na 6 mois pamba poto kende ba élection Pwani Félix Tshisekedi apasantaki te akoma ni ministre bien oli akoma ministre sous dialogue bato bazoboya moto nyonso oyebi ke dialogue wana eza glissement ntongo bozokende dialogue na Kabila boyebake bozoboma espoir ya bakongole nyonso bakongole basepeli te ngam nazoyebisa bino basepeli te Tshisekedi apesaki ultimatum comme quoi badialogue na présence ya membre moko ya communauté internationale Kabila alobaki nini Kabila alobaki aboyaki dialogue na membre ya communauté internationale liboso alobaki non nakosala yango te non pas de comité international après changer oh akomi soko mpona bato ya comité international bakoparticipe na dialogue akomi mpona bato ye moko c'est quoi ça vie eza kopa mbongo ata Kabila na Tshisekedi osololi omoni oke bapete eza bakope na bango bakooperaki yango depuis kala mpo bapartage baposte ebongo Félix poste nini yango baopesa ye oh vie donc bandimi na bakende dialogue yokanisi nini bato nyonso ya dialogue wana baza bato ya Kabila tozwana mutu nete Eduardo Santos aza mutu ya Kabila soi-disant bato ya société civile mwasi wana azali mutu ya Kabila baétudiant oyo bakoparticipe baza mpe bato ya Kabila na Tshisekedi oyo bayokanaki déjà donc dialogue yango eza nango mpona kosatisfaire à la fin Kabila donc peuple congolais faut comprendre que dialogue wana eza baje so bana mutu apona te bopona ngai toza courageux mukeba bakabola déjà bapose depuis kala donc makambo ya dialogue peuple congolais alinga yango te tolobi na décembre 2016 Kabila dégage sino te bacongolais fo bamanifeste na nzela ndenge ezali population bakokita na banzela mpo bazoyiba bango démocratie kote ande Kabila wumeli mpo akomela secrétaire général ebongo mpona olusa badelege Kabila kowumela lisusu alia bato ata 3 mois mpona operdre temps ekasi bakozwa so ta babanda rolema mpo tokóma na glissement égale transition égale Kabila atikali na pouvoir grâce à qui grâce à dialogue à Tshisekedi